Mbote, 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 na pesibino mbote, na kanti bomoni titre, droit à la réponse à Lili Lumande. Soi-disant Lili Lumande, Mwana Gombe, a éclaircir, histoire, yaba appartenance, yaba ndako oyo ezali na Gombe. Bon, malgré tout, ayebi pena ba balabala musute, et ngana yeko sala ye droit à la réponse, parce que abimi loko la historien, quelqu'un qui maîtrise bien l'histoire de Kinshasa. Alors, Naye Romona que Lili Lumande ne maîtrise pas cette histoire. Yabandaku, ou Ezana Gombe. Certes, à Kolina Gombe, mais Ayebi histoire de. Histoire, ils allaient réserver na ba historien. Bateau basala ba recherche approfondie. Bateau baebi ma bombami. Bango bakoy koya ko témoigner sur Lito Moboti. D'abord, poto bandana, d'abord, histoire ya bandako wana, ndenge komi pa ba Kabila, e komi pa ya ba Bemba, e komi pa ya ba Kamere, e komi pa ya ba oyo nani oyo mususu oyo nani ya botola ki e plus de 4 ndako na Gombe wana, seni e botola ki e bandako. Donc Mokia batu nyonso wana bakomi ba propriétaire ya bandako wana. Bandako wana sont des villas où ils allaient qui n'a pas hauts cadres belges blancs. C'était des hauts cadres belges blancs. C'est-à-dire ils allaient qui bandako ya l'État. Alors, poto kota na mozindo, tozonga na histoire ya Mobutu. Avec son père adoptif, o babengaga Lito Moboti. Azalo wala papa ya Mobutu. Parce que Lito azali frère ya Yemo. Mama Yemo, otorobaga mama Yemo. Lito azali frère na ye, ndeko na ye ya mobali. Papa ya Mobutu, oyo azwaka Mobutu na adoption, azwaka epa basango na Centrafrique. Bolanda histoire oyo, c'est capital, hein? Tate ya Mobutu azalaki cuisinier ya basango. Boye basango basalaka bango ba mutation. Bako kende Brazzaville, bake Gabon, bake Nigeria, basango bazaka ndengo wana. Même soki bokengeli na armée d'Isali, ezana ba pasteur rebelle ya armée d'Isali, bazana ba Mozambique, bazana ba Angola. C'est comme ça na monde évangélique ndenge ezalaka. Ezala ko la milieu moko militaire. Tata oyo azwa Mobutu na maboko ya basango po adopter comme na Gwemani. Gwemani nde azali mobali ya Yemo. Nangonga oyo azwaka Mobutu comme un nourrisson. Yemo ayeko bota bana mapasa. Yemo moya Melissa Mobutu ezalaki te. Ayeko confier Mobutu epai ya Lito oyo azali frère frère ya Yemo. Alobi yo lokola mwasi mabele ezana na miliki mwana esi abandi kongoloma. Bozwa mwana otozwi bobokola ye. Normalement Mobutu alingaka zwa kombo ya mutu oyo adoptaki ye Gwemani. Mais Mobutu ayeko porter kombo ya Mobutu parce que Mobutu ezali kombo ya Lito na Yemo. Mama Yemo kombo na ye Yemo Mobutu. Lito kombo na ye Lito Mobutu. Après des années, Mobutu à l'âge de 6 ans, 7 ans, nde Lito ayeko zwa likanisi ba ya na mbandaka po akote école. Ayakotanga. C'est par là Mobutu ayakotanga na mbandaka. Et lui-même en témoigne. Batangi na mbandaka, Lito azalaki na ba business na ye. Il n'était pas un homme riche. Lito a eu l'idée. En 1949, Lito a eu l'idée de quitter Mbandaka pour baya kofana na Kinshasa, bisiko ekomi commune ya Ngiringiri. Pembeni ya Wenza Bayaka. Ba voisin na bango, le prophète Kimbangu, Oiboyoka Kimbangu, Mfumu Kimbangu, c'était le voisin ya Lito na Mobutu. Donc ça dit ba diangenda ba kisolokele bazalaki ba grand frère ya quartier. Histoire oyo bo retenir ngo très bien na mituna bino, c'est hyper important. Hyper important. Ya wana lobi Lili Lumande ne maîtrise pas l'histoire. Akoyi ko rencontrer ba Bobarti. Na longwena noana parce que oeza sujet mususu eza mo boko na sujet na kuya na ngo penda ntima nkita eza na mokolo na kuya na ngo
comment Mobutu a évolué, comment azalaki na ba relation na Diangenda, ndenge nini Diangenda invité qui est na Kananga pour que nous la cour ya journalisme parce que Diangenda comme qui vice-gouverneur ya Kananga. Tout ça boko comprendre histoire oyo ma bomba mi abamvuluzi et ko fungola bino histoire oyo. Tozonga na no sikoyo. En 1959, c'est Lumumba qui était en voyage. 1959, Lumumba zalaki na voyage. Aouti na Ghana, na fin ya 1958. Aouti na sommet panafricanisme. Invité d'honneur au Babengisa qui est Kwame Nkrumah. Tant Lumumba yeba sukuli cerveau kuna. Alongo na parti travailliste belge a créé parti na ye. C'est par là Lumumba na parti a créé qui il fait appel à un vétéran militaire Mobutu depuis Kananga. Na Kananga Mobutu azalaki déjà un homme marié. Azalaki na mwasi moko mwasi wana azalaki petite série ya Tshisekedi wa Mulumba. Babota na ye mwana moko mwana wana kombo na ye Niwa Mobutu. Mobutu a kondima offre. C'est en 1960 Tchombe chassa le Belge pour na plan nini ba Belge wana soki ba kei basa la détour nenge to bengana ki ba Rwandais na 98 ba ko zonga na Katanga ba former un pays na kati ya Katanga parce que ba minerai nyonso ya Congo à cette époque ezalaki basé na Katanga. C'était pas Lumumba qui avait chassé les Belges. Détrompez-vous. L'histoire est têtue. C'était Tchombe. Et puis Moutou a bengana ki balari na Kinshasa. Oyo slogan comme Boma Zairwa Tika Nyoka. C'était Tchombe. C'était pas Lumumba. Parce que Tchombe mutaswa ki ida lobi ke balari basé bele na Kinshasa soki to lobi ba vote to kene na vote boye. Bango pe ba ko risquer bazo ba carte électeur. Faut bazonga na Congo Brazzaville après vote bongo baya. C'était Tchombe. Alors, quand Mobutu a sali coup d'état liboso en 1960, a kangeli ba député na kati ya parlement, a tie Kadena ba soudé le premier coup d'état ya Mobutu. A tindi Lumumba na Katanga ba bomi Lumumba. A coffre Kasavubu na maladi na ye. A sali groupe ya beta généraux. Ba kamati primature ba pesi na PDC parti chrétienne PDC yango ne mute komaki na primature boboli ko lokonga bobo sananga tango na obeta ba histoire ozana mo stilo komaka. Alors ba belge tango ba kei ba belge ba tika ki toute une richesse il y a plus de 80 ans. Il y avait des plantations, il y avait palmiers, il y avait mbila. Pour nous la mafuta mbila. Il y avait des plantations, il y a café. Il y avait des plantations, il y a cacao. Et il y avait toute une série de bateaux où il y avait des misabilo ko ba belge ko na Kinshasa ko kota ngona na port ya Gombe et que iti matadi. Chemin de fer on a basala ki ngo pona bongo. C'est par là que Mobutu appela maintenant son père, Lito, pour dire que voilà, le quoi la Belge va accueillir, donc on peut gérer Babiloko à Belge. Et le Belge ont laissé, na Kalina, c'est-à-dire na Gombe, plus de 2415 villas, il y a au cadre belge. Au cadre belge, pas de Congolais. Parce que les solo yo, Lilulu Mande alinga ya ko sopalogo la moi pétrole à l'obakio bon voilà bon bakol na Gombe ba ebi histoire Lilulu Mande ebi histoire te non plus histoire à Congo ebi ngota ko yeba ngote eza réservé na ba ponama histoire à Congo eza ka réservé eza sika moko ko kendo ko kuta bato ya bwania ba ebi mingi nde bisiko ko bénéficier eza rapé occasion moko rare pour comprendre pena mabomba mi ya mboka wana wana eza na histoire mutako sabino te ba fini kabino miso mais il y a toute une histoire oyato sopeli mabele ko lamuka oyato dindisi na se amaye ko bima ezali pour le Congo il y a toute une histoire et avenue wana obomoni Kabila bande ko vanda kombo nango avenue du fleuve
avenue du fleuve wana bato liboso bavandaki na avenue wana ezali bato mibale na 1961 c'était Lito Moboti et Bemba Saolona pona nini bato liboso oyo bayingelaki na ba maison ba villa ya ba belge batikaki eza bandako ya leta ezalaki bato mibale ezali Lito Moboti et Bemba Saolona pona nini. C'est en 1961 Lito tanga bandi exploitation ya café Gemena Mbandaka Lisala ayeko sala appel na papa ya Bemba Saolona Monsieur Pedro azalaki mécanicien ya ba mituka na ba bateau. Bemba Saolona yemoko oyo ya papa na Jean-Pierre Bemba était un mécanicien. Ba travaillaka na tata na ye Monsieur Pedro. C'était des Portugais. Bazalaki ba Portugais. Baye ko sala entreprise moko na 1961 babengaki yango Sibeli. Société de Bemba et Lito. Garage ya Bemba bande ko bongisa mituka ko tiana ba mituka pona ko bimisa café na kati ya zamba ko yana ngoti na masuwa. Et Lito ye moko azosala makambo ya ba vente basa ko kabola. C'est par là que Lito confia à Kabeli Bemba villa moko na avenue du fleuve. Villa ya liboso eza pembeni ya mai ezalaki messe de militaire. Ezalaki villa ya messe de militaire bisika ba officier militaire babane ko se réunir. Villa ya mibale yango ekomaki ndako ya Lito oyo babane ko benga GLM. C'est-à-dire groupe Lito Moboti. Mais normalement Lito atikala osomba ndako wana te. Soyons sérieux bande ko ngai. Soyons sérieux ni Bemba Saolona parce que bon mona kitango Jean-Pierre Bemba bimaki na la haye. Loko la Kabila zwaki ndako ya liboso pembeni ya boulevard aboya ki Jean-Pierre Bemba ya ndokolala na ndako ya tata na ye. Normalement même pe tata na ye ndako wana ya yete ni GLM eza ya Lito te. C'est des maisons de l'État qui appartiennent à l'État. Bandako wana nyonso zomona. Bandako nyonso yali tout au long ya corniche ya Gombe. Oyo ba belge batika eza bandako à l'État. Ozu bandako nyonso e bandi 3e riz limité. Ti na 10e riz limité. Eza bandako ya l'État, eza ki résidence ya ba haut fonctionnaire. Même ndako ya Tshisekedi wa Mulumba na limité. Na ya Kibasa batala na boy eza bandako ya leta ba belge mutu batika. Mokia oyo abande ko landela bandako na yesenye botolaki na bandako ya Mokia eza Mokia te c'est pour les Belges. Les loso qui l'étaient à solo à ye. Il faut basala audit. Il y a ba bien malaki. Ba bien on a ngini comme na maboko bato. Certes na 14 15 tant aux réalisation et salami. Tant aux réalisations et salami, Bisika Mobutu a pesaki sous ordonnance présidentielle plusieurs villas où ils allaient appartenaient à officier militaire belge, a pesaki na officier militaire zaïrois ou congolais. Ba où ba participer na guerre ya Moba 1, Moba 2, bango ba bénéficiaka bandako. Ti lelo bazana ordonnance présidentielle oyo Mobutu yemoko asinya. Mais ba misuso bazaki bo officier militaire te nesna olo baba Bemba Saolona. Ezalaka mwana mai. Borwana mesena natika ki o mundele boy zwa ikomi ayo. Mwa mai neni yo za si ola la te ah. Kitana si wana omona pangala mo za wana zwa ikomi ayo. C'était comme ça. Je l'aime te. Lito Moboti botalanga parcours na ye auti bamboka ti aye azwina no ba plantation ebele. Boyi ba plantation ni tigala pa nani? Tigala pa ya Jean-Pierre Bemba Gombo o yazoke no koduma na ngokuna. Babiloko wana ya Lito tigala na famille ya Bemba. Isa biloko l'État. Ya omuni Jean-Pierre Bemba tanga auti la hey. Eloka liboso pena ya liboso asalaki. Ole no kokunda tata na ye na Lisbonne na Portugal makenda kokunda tata na ye. Na Gemena alobi ko mboka na biso yango Gemena. Ah Jean-Pierre Bemba ko kanza batu ba yebi histoire mboka wana te bazate. On a connu même ton grand-père, on a connu ton papa o alataki kombo ya Bemba Saolona ayeko kota na famille Mobutu.
Pour ani Jean-Pierre Bemba bandeko qui n'est pas Mobutu sans audience. Botikala ko mona mukolo moko Jean-Pierre Bemba pas Mobutu avec audience. Mais non, Jean-Pierre Bemba c'est considéré comme l'un des enfants de Mobutu. Parce que Mobutu a toute une histoire. Toute une histoire na Bemba Saoulon. Une histoire à graver sur le roc. Eza ma solo ya kobeta boyete. Batuana se sont sacrifiés pour le Mobutu azala Mobutu. Batuana ozomona. Yango batuano kanza Jean-Pierre Bemba azaka mwana Mobutu. Non, aza mwana Mobutu te. Mais il était dans la famille Mobutu. Jean-Pierre Bemba. Ndenge bomona ke wana. Pour ani asimbaka Mendoki. Asimbaka Mendoki parce qu'il s'est considéré comme un prince mwana mokonzi. Parce que vengeance au Jean-Pierre Bemba sala pona bazairwa. Yango wana Kongolo Mobutu alinga eko sala. Saddam. Et il a fait copie-coller, il y a projet à Saddam, yango wana. Et même épée na la haie, et même Saddam na liwa. Vrai ou faux? Boya tego nga lililu mande mwana gombe, jele mwane zali ya lito moboti. Depuis quand? Tina moni mutu moka zo laksanga, plateforme ya Ntsele Folies. Alors bio bazo, balingi ba réhabilité ndako Mobutu. Non, Ntsele Folies ya ga Mobutu te. Ntsele Folies ya ga Mobutu te. Kingaka teza ya Kabila te. Tu peux pas construire construire babiloko au-delà de 2 milliards te na kesi ya l'État bongo lobi tango kolonga mokonzolo bakeza ya yo. Ntsele Folies c'est tika la kozala ya Mobutu te. Ezaki ya l'État. Si c'est comme ça Ntsele Folies c'est ya Mobutu. Mais Mobutu peut monter construire stade de martyrs. Bo pe sango na famille Mobutu. Ah, tous à la claire, tous à la claire. Qu'on tape par la bouche. Ceux qui beaucoup kamata Ntsele Folies bo pe sango na famille Mobutu. Bo kamata peut parler du peuple. Na stade de martyrs, na pont maréchal, bo pe sango na famille Mobutu et gérer et zabilo ko na bango Mobutu mutatonga jango. Donc Kabila qui construit Kingakati na kesi ya l'État aye na 1997 makolongolo na boti ya basoda na Kalachnikov na lipeka na ye akoki ko construire enceinte il y a plus de 2 milliards bolobi ko ndako Kabila. Et puis bandako mba villa mususu etikala ki wana na avenue du Fleuve po bima na boulevard du 30 juin obima côté ya Memling. Na moni batu moko soit disant ba combattant bazo réclamer ndako Kabila bosala ndako tala ningi basaka ndako Kabila. Ndeni bowe ko saba congolais boye ko boa miti ya mabe. Bo pesa bango kombe bolo ba pina to zongisa. To expliquer bango na no véracité ali kamunasi ba ko regretter ba ko lela maya miso eloko nini tindaki bango. Ba jeune mingi wana bozo mona wana. Ce sont des ratés. Des ratés ba combattants bazaki ya IDPS lelo ba komana PPRD ba koma soki olive lembe aye bango mutu ba yembaka ba belelaka okomona kamati enveloppe a fini bango na loboko ba kofungola bo $1000 ya toza combien moi se ba 20 bazaki 20 o te keba toza ka 10 keba yo nani yo te yo bima ba bimisi moi quelqu'un ba kaboli 100 10 personnes orge ba gi 20 pour ba sala mouvement de masse. Ndengwana ba jeune wana bakuma ko vivre. Donc pas seulement bazali manipuler, utiliser, bakoyi pe ko utiliser bango na ndenge ya mabe. Ke ba yepe ba tie mutu bambeli, ofinga ki mutu moko ba yeba tie o bambeli, ti okena hôpital okufi, bango ba le moi 1000 balles ba tie na poche. Donc ndengwana nde ba jeune wana bomona ki baza ko réclamer soi-disant ba bien ya Kabila. Même ye Kabila ye moko, soka zalaki aki mobali ya solo. Ayebi ko loba. Pour Balobia Zakababa. Mais pour la première fois, Megata Goloba, comment il a obtenu cette villa? Comment il a obtenu cette villa en avenue du Fleuve? Y compris Ndakouana Jelem Bazolo Beze à Lito Mobutu n'appartenait pas à Lito Mobutu. C'était pas à Lito. Ce sont des villas de l'État. C'est de l'État. C'est que l'État n'est à ça là. Lito a vendu combien d'années? Mobutu a vendu combien d'années? Alors, il faut batanga combien de mvula oyo Kabila vandaki wana nandako wana jele mazwaki ba famille bazala yikuna a BBC Bemba Saoulon na vandaki combien d'années basela bango facture hein, eza bandako à l'État. Ce sont des maisons laissées par le Belge, les officiers militaires belges. Vous comprenez?
boka sarate gene to vandi boye makambo ya Congo wana to yebite to vandi na biso kaka boye bino nde boyebi bo sakana na bato. Mais cette fois-ci ekomi makambo ba droit à la réponse. O leki netando eke olobi eloko moko ya Congo eza buzoba kaka na mokolo wana tout ça est droit à la réponse. To zongisi yo na nzela to expliquer yo pe. C'est incroyable. C'est incroyable. Mobutu azwi mbongo ya l'État ke tonga Guadeloupe bolobi ndako ya Mobutu. Mobutu azwi mbongo na kesi ya l'État ke tonga na Zamba kuna bolobi ndako ya Mobutu. Nse le folie c'est tigala kozala ndako ya Mobutu te. Ndako ya Mobutu. Kingakati eza ndako ya Kabila. Milliards de dollars ya investissement ya kesi ya l'État. Oh, soyons sérieux go bandeko. Soyons sérieux, ya omwe na deal ya salaki na Tshilombo alobaki okoki kolandela ba défaillance nyonso na salite na kesa ya l'État. Yango tanga discours ali boso yo Tshilombo asalaki na misu ya Bois-Bouvier. Tshilombo déclaration ali boso asalaki na misu ya Bois-Bouvier alobaki ke ye akoki kotala passé ya ancien chef de l'État te aboma ayiba akosa ye akoki kotala te mais bosani ke la justice est impartiale. Justice eponi mutu te na ye moko mokonzi justice ekolandela ye. Oyo Tshilombo asalaki au départ et au début et sa dictature en cash. Donc à confisquer bino justice. Or que un État ne peut jamais se développer sans la justice. Un État sans la justice ne peut en aucun cas, même si la caisse de l'État détient des milliards et des milliards. Un État ne peut pas se développer sans la justice. Yango bomoni sino Congo aye kozongisa bakor ya sika ba renouer bakor ya sika batonga ba building ou fati béton. Mais il faut botala na no PIB oyo bozana na mboka wana. Cela explique que 60% ya ba jeunes ya Congo au-delà de 15 ans 16 ans bakozala le plus pauvre d'Afrique. Au-delà de 10 ans 15 ans ba jeunes bazana ba 30 40 50 bakozala le plus pauvre et le plus malheureux. Voilà. Il faut que la PIB na bino. Et ça avant-dernier pays le plus pauvre d'Afrique. Avant le Niger. Niger ou dans le monde. Les gens boivent, les gens mangent à leur faim. Mais na Congo alors, chers amis, chers compatriotes, Makamba Rolobeze Belé, Nagoko Tchabino Naba Masolo Belé, je suis aussi fatigué na Outi Moussala. Mais l'Okuta, il y a un ascenseur, vérité, il y a un escalier, malembe, vérité, coma. Bate Belé, bakoma, Bate Belé, ou avant na Gombe, tout na tata na sombaganda ko wana ndengeni, aozanga réponse à opesa yo. Tout na ira tata na yo na Gombe. Parce que Gombe c'est qui milliers moko réservé aux blancs. Et quelques hauts cadres noirs, quelques Kalina. Si ko tuna bango na 1961, bango bakoma ki bana Gombe ndenge nini, na miracle nini, na magie nini. Tuna bango question. Ya on a ebisa rabino batu mingo oka wo mutambongo mafia. Na Congo pena 85% des hommes d'affaires ce sont des mafieux. Vous savez en 1960 lorsque Kasavubu a eu le pouvoir, asali réunion moko spéciale na kati ya résidence na ye ya ba Nekongo. Na kati ya ba Nekongo ezalaki na ba soutien ebele ya ba homme d'affaires bato yo ba soutenaki Kasavubu depuis Kinshasa ti na Belgique. Bato lokola ba Dokolo, ba Masamuna, ba Dilandos, ba Diantokila. Bato wana ba soutenaki Kasavubu à travers Abako. Abako est parti à Kasavubu te. C'est pas Kasavubu qui a créé Abako. Abako était déjà bien avant l'alliance de Bakongo qui représentait le Nekongo à Kinshasa. Bobi récompense nini bato wana baswaki? Na bango nyonso ba homme d'affaires wana. Bonjour maman Antoinette Kinkela. Na bango nyonso
ba homme d'affaires, il y a ba Congo, bazalaki na Kinshasa, il y avait seulement un homme d'affaires qui était déjà millionnaire. C'était Dokolo. Parce que Dokolo, Boye Bakazaraki, un artiste peintre et acteur hollywoodien. Le premier acteur hollywoodien noir. Nalobi bien, le premier acteur hollywoodien des États-Unis noir. C'était Dokolo, le papa des syndicats Dokolo. Et d'ailleurs, premier awards, trophée à Liboso, bapesa na monde, na cinéma africain, c'était le papa Dokolo qui avait eu ça. Na yebite syndicat, salaka misé, bateau bazwa qui chance à okenota la misé na ye, y a exposition, y a art na ye, parce que son père était peintre. Abande ko sala ba tableau amine n'était comme ba million. Et Dokolo azalaki d'abord na banque, ya munene na Kinshasa, azalaki na société ya Liboso ya ba taxi jaune, ezana ba téléphone na kati na compteur Dokolo. Et en plus de cela, Dokolo azalaki na élevage ya bovin ya munene kolega Afrique centrale mobile. Mutaki na bangombe kolega ya azalaki te. D'ailleurs, on a babilo koné mingi ezalaki de partager na une grande société Gilles Valanquer. Ezalaki na Lufutoto na ezalaki na Lufutoto, ezalaki na ba côté ya ba Congo kuna. Batu bakena Kimpese banzela Kimpese kuna. Dokolo était le seul homme d'affaires wa tongaki ndaku ya munene ya étage na mbongo na ye moko ya motoki na ye. Mais tout ce monde là aujourd'hui papa ya Mobutu, Lito Mobutu. Parce que Lito mta bokoli Mobutu, a bokoli Mobutu. Lito azalaki na mwasi moko oyo baboti ne bana. Mama wa bokoli Mobutu. Ti balongwe gemena ba mbandaka Mobutu atangi école primaire na Nyos. Mobutu atangi école primaire na Nyos. Tanga ke na humanité. Baye na Kinshasa kovanda na commune ya Ngiringiri. Wana Ngiringiri ezana plus de 30 de maisons ya pamba. Entre autres, deuxième maison ezalaki côté ya Wenza Bayaka. Ezali ndaku ya prophète Kimbangu. Le vrai hein, prophète Penda Kimbangu. Avec ses enfants adoptifs, Diangenda, Kisolokele et consorts. Bazaki ba voisin na Mobutu. Le seul moutalinga koyeba prophète kolega batunyo sa Congo c'était Mobutu et son père Lito. Et en 1960, tant Mobutu a sali coup d'état na ye, ba berge ba keyi, akamati ba entreprise nyonso o ezalaki ya domaine élevage et agriculture, apesi na noko na ye Lito. Et Lito akokamata ndaku wana ezalaki bandako misato ezalaki ya officier militaire belge na avenue du fleuve et kenda tine bale. Akamati ndaku moko apesi pa ya mista na ye Bemba Saolona. Abi mwana ma yolo kolo komi na kati ya société nanga po ba créer ki société bango mibale Sibeli société de Lito et de Bemba. Apesi ndako yo mona Jean-Pierre Bemba koma kolala. Obisika Kabila bengana ki etanga utaki la hey. Abi abona buta le yono konola na ndako nanga kuna Kabila lobi kuno ko chama kolote nga sina zo bandako wana nyoso. Et puis balobi o zele mezali ya Lito te. Na Lito paye pas zo ki babiloko ya l'état. C'était des officiers militaires belges qui vivaient là-bas. Et c'est qui ba maman na ba villa à cette époque. Et quand tu sais que Mulumba Kibasa Mbwakemba ngonyoso Mobutu e moko mutapesa ki bango banda kwa limete wana ezalaki pe susu banda kwa ba fonctionnaire ba au cadre belge. C'était pour l'état banda wana. Le seul banda ko oyo ezalaki ya l'état te ezalaki Lemba. Njili quartier 1 à quartier 7. Wana ezalaki banda ko ba belge ba tongela ki quelques moi ben infirmier congolais à l'époque aux amois monitaire l'école primaire ba tongeli bino bandako wana et Mobutu yako baksa susu bandako mususu après ti un jour bokwa ko bisabiso ke université de Kinshasa ezaka Mobutu alors ce bon ni boka matanse les folies o ezalaki bien de l'état bopé sango na famille Mobutu alors boka matape parler du peuple na stade de martyr bopé sango na famille Mobutu abupia biloko mo ezoleka na Congo o tilomba ko mo bongisa akomo réhabiliter nsele folies basong sela ngo famille Mobutu oh mais vous êtes malade na mutu wana azana kimpito azana ni depuis quand c'est le folies wana ya Mobutu et loko batongi na caisse ya l'état
Quand Mobutu est parti en Chine, je ne sais pas, 74, 76, Kokutanana Mao, c'est par là ba corps na bango ba salaki na Mao. Aibisi Mao alobino, j'ai vu des Chinois sont capables de réaliser makambo ebele na temps moke oyo pour apprendre technologie. Alors, la montagne de Chine, Pékin, au bisika batongela ki Mao ndako. Nde Mobutu tanga munyangwa lobi na lingi pe basela ngeloko moko boye zala na ba paillettes boye. Baye ko tonga biloko wana à 2 temps. Basilisi ntele après groupe mususu ya basino ba ko tonga parler du peuple bangune mutu bakendo ko bakisa ba paillettes wana bomona. Ndenge batonga ki parler du peuple, ndenge batongi ntele police, c'était le bien de l'État. Ndenge batonga ki pont maréchal, c'était le bien de l'État. Et comme ndenge nyonge comme bien Mobutu. Tobi ke Tshilombo azoluka coûte que Bobila Dawa pesa maboko pour la campagne électorale à niveau ya Mbandaka Gemena Lisala Bosinga ti na bamboko ezali kolokuna parce que baebi que la seule famille où ko pesa bango main forte ezali famille ya Bemba na famille ya Mobutu eloko Tshilombo azoluka yango muni atindaki Christian Lusakweno akendo kokutana na Bobila Dawa mais Bobila Dawa pesa ba condition belé ba laver image ya mobali na ye. Voilà. Ndekwa komelinga lobi si bon bandako ya pont d'avance et yaki après wana ezalaki moi ba crédit moko ya mokie l'état banai ko pesa wana c'était en 70 74 Mobutu Mutayi ko construire mais les Belges ont laissé des maisons. Les gens qui ont acheté des maisons, ils n'ont pas acheté des maisons. Ils n'ont pas acheté des maisons. L'État soga lobia ça la recensement bandaku oyo ba Belge ba tikaka mingi ba okoma ba ola libanda. Ba famille mingi gola libanda. Okoko Zoé Kabila azobimisa mutu na ndako kuna oyebi pourquoi ba sala bon parce que ba eza bandako à l'État. Yango mona ko ndako oyo ba bengana ki famille ya Wivin Moleka ba bengana ki famille ya Boy famille pour ani ba sala ba jewana. Parce qu'ils se connaissent entre eux que Moutoumou Aza Kolonda kwa Azate, Bandako Nyose à l'État. Kalina c'était pour. Moi, Bolimbisi, Bokengela kaka na ba famille belé. O Muluba Kinshasa. O Muswahili ya Kinshasa. O Mupende ya Kinshasa. Ezana Moutoumou te abotami avant indépendance. Soki na kosi na tie mosapi nanga eza na mutu moko te aza muteke te aza muumbo te abotami avant l'indépendance na Kinshasa azate yango moni bato mingi tango balandaka ba histoire na bino bobetaka onga na botami na 1954 wapi ona njili onga na botami na 1942 wapi ona Kimbanzege. Mais ceux qui ont côté na archive au monde que ba milliers wana n'existait même pas. Moi je m'en souviens na 1963 tant wana Kimbanzege babani ko teka mabele bazo benga ngomboka sika nouvelle ville donc babani ko teka mabele ba mère na biso ba ke ko so ba mabele kuna ba hectare mabele koko na biso mobali azouta na mboka azoa kotia mitambo na Kimbanzeke bazokanga ba mboloko na bantaba ya zamba na Kimbanzeke kaka. Vous comprenez? Si na 1969 Mobutu asengi na ba umbo batonga cimetière ya Kimbanzeke ba yebiseke soki olingi osala cimetière na Kimbanzeke il faut tonga nzela route elongwa na boulevard Lumumba ekota ti likolo kuna na cimetière. C'est par la route à liboso batongaka yango wana ekenda euti njili ekeiti Kimbanzeke na cimetière. C'est Mobutu qui a construit ça. Donc voilà, ba plantation nyonso ba Belge batika plus de 25 000 hectares ya café, cacao et comment na famille Mobutu. Ti lelo famille Mobutu mutejera kango parti ndambo
Jean-Pierre Bemba Mutazako Gérango ezalaki géré par tata naye Bemba Saolona. Et bino bato bobane ko betela bato wana maboko. Botikala atane lo côté, vous avez rien bénéficié na bato wana. Alors, Blaise Nibal Azalumamu, Azalumatu, kombo yo, kombo ba na ebité za kolonini bangala bangbandi Zalimet Azalamatu, mbali boso. Alors oui, tu fais bientôt de tes émissions, mais il faut ça la ligne par ligne. Mais na utu ebisabino na ça la ligne par ligne, je peux pas mélanger les sujets. Nazo zoné exemple nazo coach, je mélange pas. Nazo na sujet moko. Sur le bien mal acquis, ya bandako oyo ba belge batika na Kalina na Gombe. C'est ça mon sujet. Ceux qui nazo coach moi ba kombo ya bato, eza pona pesa bino exemple. Ya bato oyo ba bénéficier pe ba biloko ebele à l'état, ti lelo ba vanda na nkoko, ba lobelaka bango te. Bon voilà, je suis presque à la fin. Nago ça l'émission au-delà il y a 30 minutes, ça sert à rien. Prochainement, tu auras solo là, tu auras bêta ma solo. Batumso bakota siko ngana obi mais ça la combat ya. Combo Tupac Kufagi ya Mike Tyson. Donc batu bazo kota KO déjà zalaki na ring kuna Mike Tyson esi abimagi na ye mais batu bazo futaka batike na guichet bazo kota combat. Ti jusqu'à ce que ba komi pena na na bakiti boy ba bisi bango no kombe ceci là qui abi non bozo ko sa combat na bandite oui boxer esa ko ya ki wana ba memie déjà. Bon, ma vero bolinda toko développer les solo yo nazana sujet ngona mutunanga toko sala ngo très prochainement et voilà. Batu misusu afanda na Gombe bango bakola na Gombe tata muyibi a bénéficié ba biloko ya l'état lokola pe banda 1960 ti lelo 2023 démocratie moko ya solo evanda te administration moko ya malonge salamate institution forte moko evanda te po siko l'état lobake bon ya omoni bate bele balingaka te mboka wana eza na kimia po mokolo kimia kokota na mboka wana bamisu bakoma ba SDF baola libanda te l'état obwaka bango biloko libanda bako be réhabiliter banda kwa l'état soki bako teka bateki soki bako et puis bato wana bako futa bambongo plus de 60 ans bovandi na banda kwa l'état ofele bofuta ke loko te bokomisa ngo bosala babuku ala munda kwa lokota obiso bana Gombe tata na bino somanda kuna Gombe na ba misuku to baye ko somba lelo batongi ba building l'état ko landela bango ayibi mabele wana ezalaki ya nani voilà bomoni mafia ndenge lega na Congo mafia moko ya munene lega na ba famille belé na Congo surtout pendant la zaïrisation nde bato ba profita ki mingi wana ba chanza ba buku lopango wa l'état ba sala ba makambu moko bon voilà. Et lelo boya o kingakati eza ya Kabila. Kingakati ya Kabila. Ozi mbongo na kesa l'état otongi loko eza idée na yo po se pesa nzoto. Mais il faut banqueter salama. Chilomba bi je peux pas fouiner dans le passé de ce monsieur-là. C'est lui qui m'a rendu le pouvoir sans armes ni bruit. Je lui dois le respect. Je ne peux pas. Til lelo bakamata justice mboka ba batiana poche. Bako solango na monoko mboka na kimwene tout. Et vous attendez la justice dans ce pays. Ya omoni batu mususu so ozane na problème na potowa abatami au zéro na Kinshasa parce qu'il dit que la justice n'existe pas. Ici fait bimsa moi $1000 moko na bafoka mi baleboy yoke makala. Batuana pe bazali ba hypocrite yaka na justice a solo na poto biska mobeko li kunzi pende vande yaka porter nga plainte sawa. Nazwa belema nanga nazwa avocat nanga tokende tombongwana nie aba kobimate bazo zelonga mugologe na poto ye pa finga kinga boteka na makala Jis Kambala Jis Rosso boteka na makala samba kutute
Tibo oyo comprendre que mwanga chuchu pe akoma na ba concession na ye ya cobalt, ya or, ya coltan 80% ya ba planta ya ba concession na ye minier ba kabela ye azana mikanda na ngote bozo mona mboka wana ndenge zokende to kozonga na makambo ya mwanga chuchu na moni bana mayembele balobi ozo mélanger trop lobaka likamoko te ngape ndenge na sala be mission bo na lobaka nyonso te na mona yi mutu moko azalaki ministre soki ya nini ye alandaka be mission na nga na ba plateforme et il fait des conférences à sala ba conférence ebele tokutana na ye mokolo moko ezalaki le thème était la langue lingala. Il faut mon exposition na ye abi lingala uta na latin, c'est un mot composé ling engala. Nzambe tabe tidien bele batelemi liboso na ye un ancien ministre à Kabila. Nzambe asa pe conférence na université ngape na longoli makolo na piakulu na yolanda conférence ya mutu aboye alaki amina ngati na mona kesute ye moko benda bloka kima alaki amina nga ba commentaire kana bandeko komela ye nazo komele ba commentaire nazo zongisa ka ina nzela tangu nyos ye moko ko abloka nga benda dernièrement na ucho mone na Kinshasa wana sa ina conférence moko bo. Et il a fait une conférence sur l'originalité ya touti. Obi avant-hier na la kaki bino na bi retour à la science. On va essayer un tout petit peu de parler sur les ovnis. Et ça thème moko vraiment très scientifique batuming ba maîtriser ngote. Pour ça la analyse ça la vidéo na thème wana ba ovni. Faut avoir na connaissance moko approfondie, il y a degré 9. Il y a degré 9. Après, quand on a yaki, j'étais fatigué aussi, je me suis dit, bon, voilà, je laisse tomber. On pourra le faire même le samedi ou le dimanche. On va dans un endroit où salango, buena. Boutonion, on a dit, twin, messenger, twin. Et là, on va se commettre la gangaï. Na tongo, je prends mon téléphone. Abando tala. Oh non, Google mais la kaki biso tem ya ba ovni to zelengo maina. Bato ba komela kanga wana na ba pseudo na bango bazanga bilongi. Bazalaka omona mpunda moko boy. Likofi moko boy. Liboko moko boy. Elongi na ye mutu ndenge biso bilongi mona na boy. Ya bango mona na kate. Bosiko bato wana peso e balegi mingi. Moi je fais pas mes émissions pour na batu moko boya ba yebanité bazaba nani bilongi na bango o nzembo mo bande ko yemba tokendaki na jardin na ye bakutima